Esengo ebele ya kokuta na bino lisusu bino bato bolandaka biso na www.congolokolenews.com. Lelo Congo Lokole ezotambola na kati ya centre ville ezali kotuna bandeko ya Imana pe ya Vita. Donc eza pasi tokomi komona lelo makambo ezolobama awa Imane Kabwani Imane komi na deux camps. Donc tozomona pasteur révérend pasteur apôtre Mukuna ya komi président ya équipe Imana oyo babengi matiti mabe eza malamu to mabe etant que pasteur toyoka population. Maman Papa tozomona lelo ya Ndebo et comme si ba pasteur ba komo okotela mama Ndebo tozomona pasteur Mukuna yata musala nzambe ya komo okotela makambo ya Ndebo akomi pasteur akomi président ya Imana eza malamu to mabe. eza mabe te. Tout d'abord ezali nde bato ndenge baza koanosie nde baza koanosie yango mabe ke akomi président ya Imana. Eza nde bato elobeli ya bato nde bazoloba ndenge wana ye aza président ya Imana te aza supporter ya Imana. Donc ba supporter sa Imana nde bazwi ye tant que numéro 1 na bango aza président ya Imana te akotika ba pe koza président ya Imana te ata mukolo moko mama. Mais akoyi kolobela ngo tout d'abord pasteur Mukuna avant akoma pasteur biso nyonso toyeba pasteur azalaki mutu déjà ya makambo wana azalaki mutu alingaki sport azalaki supporter ya Imana déjà eza te ke aye kobanda makambo wana etant que pasteur nzambe ayebaka ye ke azalaka nanu supporter ya Imana nzambe pas yue na kati ya supporter wana akomisi ye siko mosali na ye eza mabeta. Imane Kabwani parce que bato wana oyo wana bazo koloba sur évêque wana bango bamonaki ke ezali ya bango société na bango eloko na bango bamonaki eloko na bango donc ba supporters bamonaki bango batu pamba bango mamichaki neti eloko moko ya bango yango pona ko éviter tolongwe na eloko na bango wana tokei na biso place mosusu eza mabeta. Komi mibale te ba président bon na côté mosusu toyebi ba président azali Chimanga mais na ngambo wana toza na présenté toza na ba actionnaire nde po biso ozoke na société avec Mukuna te avec te bale ezaka kisite bale eza kisite bale ezali ke mbongo pour le moment eza mbongo pesa joueur mbongo akosala musala na bale ezaka kisite ngana moni yango mabenga za Imani ya makila ngana za Imani to bana Imana ngaza ina na classe Imana a fondé en 1934 je crois c'est combien lui en tant que pasteur un individu a une seule institution pour l'église na ya diviser des rings. D'abord ça signifie quoi si on a pasteur yo ko enu donc ça au réunir ba moyen na yo za na ngonda mano bien ba possibilité na yo ba prière pour ça la uni il y a ligne division a écarté Musangana a écarté un tel lui donc dirige l'équipe en tant que qui. Et puis, bon, Azam mandaté par qui l'a mandaté? Azam l'a bien qui sont les siens, qui sont personnels. Il ne peut donc, Azam dirigementé. Yo, je vais même n'importe quoi, parce que moi, je dirige Réal. Ou bien, je dirige l'équipe moi Angleterre. Ce sont des barons, on va diriger l'équipe. Il faut avoir des moyens financiers. Lui, ça c'est bon, il y a un moyen, il va diriger des rings. Des rings. Kizamina a postulé comme député. Il y a Péki qui na 2006, il y a Mola qui m'a baissé. Si il y a contre la maman Moki, place qui c'est ça là, place la voix à ceux qui me donnent que bête match, parce que par contre à Maki, ba bêti, ba foti la voix. Cassé, nazo personne ya non. Tant que pasteur, on délivre bango, il y a pas de côté pe na ben wana. Cassé nazo personne ya non mo ya Kizamina pe. Basa ba zozo de même plumage, ba mi balé na Kizamina. Maman, la nanga bien.
Kizamina na pasteur wana il y a des rings baza ba oiseaux de même plumage. Kizamina c'est très bien kaza pasteur bon. Ageno sala nini kuna na politique. Bango musala bango critiquer politique. Musala ko finga gouvernement. Hein? Eh pasteur il faut ça pasteur des âmes. Il faut atika biloko wana ya kolanda banzela mibale wana. Bazolanda ba fruit mibale. Batika politique au politique. Batika pe football na bato ba ko diriger yango bango te. Il ne peut pas diviser les rings, nous sommes tous allés contre la division des rings. Il y a politique, nous sommes tous diviser des rings. Des rings fait à la uni. Oh là, maman. Tous les rings des rings à la uni, va former équipe mauvaise à la uni. Fétiche. Pasteur Mobimba, na place, Azo a organisé équipe, à Kaboli équipe. Ça fait que l'équipe est comme une religion. Oh, comme Kabola, parti. Atika, Maramoana, Osala. Alanda makamone ya Nzambe atika makambo wana bale eza pe en politique bale eza en politique ya politique atika makambo wana osala to sepela nango te na kati ya kini eza faux alongola image ya osala politique bale pe na politique atika makambo wana osala wana makambo mabe a musala ya Nzambe mbonga mabonza o basala ya Nzambe bapesaka aleisa basala ya Nzambe atika kokotya na makambo fétiche bale c'était fétiche alongola esprit ne wana bale ya kisi ya makila alongola esprit wana osala ya mabe to sebela nango te na kini ya za muto organiser équipe ya sangisa na ndenga réaliser ka église na akomi okabola lisusu équipe akaboli o toro azui wa o kuna onani ye moko pe mukuna zo ya ye moko passer na place ya sangisa bango lokola lokola ndenga sangisa lokola sangisa lingomba na pe osala bisala sala ne wana mabe osala mabe abeta fo atika makambo wana soki alingi asangisa bango bakamba ekipe ndenge bakambaka mais oyo osala to sepela nango te ngana zana mokuse bon tokomi kokama makambo ya ba pasteur ya Congo makambo bazosala na Congo biso pe ezolekele biso na monde mobimba tozo kama ba pasteur ya Congo makambo ezo salema na Congo ezalaka te soki oza pasteur ozala kaka pasteur soki oza nani ozala kaka esika yo oza wana ke kotika makambo ya kipasteur o nakomi politicien kotika makambo ya kipasteur o nakomi nani sponsor ya ba joueur makambo wana kizamina na muku na batika makambo na bango wana tozo mwana bango soki balingi bongo batika makambo ya église bakota na babale bakota na politique makambo ya église sala nini ekufa batikile pe batu mususu est-ce que elongi na yo na yangai o sentir que ngana ko mbongo ya maboza na église pourquoi parce que ba pasteur baza ba aventurier batika makambo na bango wana kombo na nga chamba la mukishi mutu akata Yesu mukaya esili atelemi vraiment maman personnellement na ndenge na lebeli makambo ya pasteur un pasteur ceux qui déjà osa pasteur osa musali Nzambe oko se distraire na ba makambo nyonso yo tangi ya mokili yote un pasteur ceux déjà pasteur ou ya Nzambe bacho maboko keno osa pasteur ozo kamba ba mpate ya Nzambe oko na ba loisir te oko na susu te ke osa la politicien oko na te ke osa la soki na boutique soki ndenge oke na Dubai te yo tshela pasteur po musali Nzambe mama boza wana ndeko bana obikela bako bana tshela mama bonza chaque dimanche mbongo wana ne yoko bana kolia ndeko bana vivre na libota na yo en tout cas vraiment bako ba pasteur biso bazo sala na mboka oyo vraiment désolé ba se comporter ndenga ba pasteur normal tikala kaka na position ya pasteur tika makambo yake oza pasteur yo moko wana oza susu président ya daring président ya équipe songolo pakala oza pasteur yo moko wana oza susu na parlement okendaka oza député biloko wana eza mabe batika tomoni bango tomonaka bango. Merci beaucoup maman journaliste. Bon pona ngai pona pasteur mukuna na peseka conseil moko mboaza na makolo mine malanda kaka nzela moko soko za pasteur sala musala na ki pasteur ndenge Nzambe aponeli yo tika ko kabola bekipa bato le seul conseil ngana tikele yangwana bon pona ngai soki na sambela kuna po tolandaka Nzambe tolandaka nde pasteur te tolandaka nde liloba nakobenga pasteur nanga nakoyebisa ye oyo ozo mene za désordre landa nzela 1 moko nzela ya mibale te
Bon, ndenge za wana soki totali bien ye musala na nzambe akokota lisusu labo te soka koti labo wana sumuki donc il faut tika alanda nzela moko le seul conseil na tikele yango wana. Merci Mukuna. Vraiment napesi d'abord merci ndenge bosali micro baladeur pour na sujet oyo parce que jour na yo kaka likambo vraiment et déranger kanga makasi ngai d'abord naza supporter ya Imana na bandi ko supporter équipe depuis naza na âge à 12 ans avant même que non yé soi-disant pasteur ndenge bazolo bakeno akoma président mais ngana bi muto ba bengi mosali ya Nzambe aza muto atambola selon ba principe ya Nzambe mosala Nzambe atambola selon ba sentiment te mosala Nzambe atambola selon fanatisme te parce que sport eza na loisir na kati ya loisir eza na fanatisme nabi botika no makelele sport eza loisir na kati ya loisir eza na fanatisme eza nini neti ngai boy na supportera na zana équipe nanga na lingaka oyo kuna aza pe équipe ne alingaka donc eza na mwa bokabwani oyo ezalaka yango monaka na stade bakabolaka bato Imana kotoyo bato vita na ngamu koto eza lokola deux camps siko ye mosali ya Nzambe est-ce que Nzambe aza mutu ya fanatisme Nzambe aponaka ou bien asangisaka poto yeba Nzambe aponaka te Nzambe asangisaka verset moko na Bible ezoloba ye moko pasteur Mukuna yebi yango ke sata ayaka esika bato baza mama la nanga ko kipe papa la tazo distraire bato pasteur akoki ko s'intégrer na makambo ya loisir te parce que parti pris eza kuna Nzambe aza na parti pris te oyoki parce que agolinga Imana agoboya vita ezalaka te tant bakenda akobeta match kuna bango nyonso bazaka na posa Nzambe asalela bango Nzambe aza pona vita te aza pona Imana te donc mosala Nzambe koko kota makambo ya sport te yango Yesu alobaka lisese wana avolongola lititi ya lisu lititi eza na lisu ya moninga bandana kolongola ya yo moko parce que oya bandi kosala wana eza hors la Bible asa bandi kobunga nzela la makambo ebele tozolandela ye toyebi na Imania Mukuna ana problème te biso ba supporter nde to boyi DSMP to kabwana toro akomisi équipe ya ye chaque année to pola kaka na vita to pola kaka yango to décider que équipe ya bona biso ba supporter Mukuna problème ni batika pasteur Mukuna problème te avant Nzambe benga ye ala na supporters ya Imana yango lelo équipe na maboko na biso toro akende basa ADSMP biso pe tondimi tozonga 0 ata 3e division toro beta batika Mukuna to boy toro za ADSMP bala bekelo Mukuna za musela Nzambe tangu Nzambe benge Mukuna ayebeke Mukuna za Imanye Nzambe tanga benge Moïse akendo libere bana Israël Moïse azali prophète azaka mutunde Mukuna zali Mukuna aye etake président te Mukuna etake supporters azo revendiquer ba droit na ye donc tozaki culpabiliser mingi to mona que non à chaque fois ba individu mo ba bima équipe za ngai ba individu mo équipe za ngai koto Mukuna e koto yo to wabima koto nani mukenga bima do makenga bima do emalaka ya bango biso ba supporters to sangana ka biso bi ke no to misa mutu moko oya ko libérer biso na boumbu wana Mukuna biminde siliboso yango to makelo aza mutu moko intègre l'intégrité na eto tindie alobela biso pe azui Imana ezongi abimanezate imanezate ta Raphaël ezongi etake imanase simana DSMP da ikle moto pembe lokole se bango ba bongo bato pona bango biso to na makila te batika na bato na bango wana babeta biso to supporters tinza moto so président moko ako conduire biso mais pour l'instant batika biso la kimia la ko bango wana problème nangezali boya conflit ya Imana ya DSMP salimbula boni bango bazalaki pona ko résoudre problème biso ba supporter to souffrir pona conflit o lelo to décider biso ba supporter to lobi ke
DSMP atikala biso tosali imana na biso na kati ya imana toponi représentant na biso ba supporter ezali évêque Mukuna. Un point très papa na imana toza na problème te na foot toza na 3 résultats défaite victoire paix nul. Ce qui est politique normal et on peut savoir courage to bon équipe na flux oya na DSMP ba fa na DSMP ba sa l'équipe na bango ba kende liboso biso ata na parc to kobeta na imana 1 point 3 za musali na nzambe atika musala ya bale oyo asale la nzambe imana za ko kabona ekomi na 2 parties yesi ko akena partie nini aso sensa imana bien aso akokena na équipe moko atika musala oyo asale la nzambe ya za musali na nzambe évêque s'il te plaît omoni nzoto eza nzoto ye aza mosala nzambe comment mpona aza mosala nzambe makambo ya bale ezo concorde nango oyo aza mosala nzambe batika kotia ye makambo moko ezanga ntina omemaka mama alobi eza bien te eza sentiment ya mutu bakanga te na nzoto aza mosala nzambe batika neti mama nde alobi keno ye aza na parti no aza na parti te aza na parti te aloba yango bi alobi avant nakoma mosala nzambe nazalaka de supporter ya imana ozo kompane il faut kolanda mutu nde azoloba eza bato mosusu baza r mpe mosala nzambe r azosala église na ye aseka r ezosala succès ti lelo toyebaka te keno évêque un jour akopesa biso dona na imana r oui mama kitis non non azo supporter imana te aza pe président ya imana te non contribution eza lokola ngai boye so naki entraînement imana topesaka 1000 francs ye pa apesa 1000 francs aza supporter aza président te eloni elakisi ke no efeka aza président batika ye ndenge mosala ya nzambe nde azosala batika kosala mama s'il te plaît pardon ye aza mosala nzambe batika kosala confusion moko boye bo biso r na moma aza aseka eza imana te ozo comprendre mama aza de supporter alobango bien naza supporter na kutikala kaka supporter yango na te balobi ndenge na kutikala kaka nani supporter likambo kokamwa basala nzambe baoteyaka biso ndeti évêque Mukuna a mosala nzambe munene bongo nayebi na bale esengaka sacrifice lere bokende kobeta bale fo bosopa makila ya bato sikoyo évêque Mukuna azoteya biso nini tozokamwa mabonza oyo baotia na église asunga baorphelin ke apesa bajoueur kokamwa évêque Mukuna odecevoir biso totutelako tolo toleli bakongole baseki aseka bakongole baseki aseka oza so évêque Mukuna te okomi na président ya imana longwa na yo na basala nzambe longwa likambo évêque Mukuna ekamwisa biso vraiment yaza mosali ya nzambe vraiment babenga évêque seke biso tobenga liso évêque te tobenga yende Mukuna parce que akomi na ye ya bale aza lisusu akote ya bato liloba na nzambe te tokobongola bapagano ndenge nini seke ye akomi mpona bapagano na nzela bale aza lisusu mpona ya kondimisa bato liloba na nzambe te mpo liloba bale eza kisi bale eza kisi eza sacrifice fo botangisa makila oyo akomi wana penza eza subomo ya nzambe to abongolisa bato motema te oyo nga azalaki nango nayebisa soki aza vraimen évêque atika eloko oyo andimi wana na kati wana ti mingi na moni deba oyo ese ebandi mwa kala naza nanga mutu ya DSMP te ni imana mais naza kaka un congolais naza komona problème eza na bango nini oyo ya Mukuna nde bozoloba ya évêque Mukuna eza problème évêque Mukuna tozwa exemple oyo ya bamama mibale oyo bazalaki na mwana na bango tango baza na mwana na oyo alobi mwana na ngai oyo alobi mwana na ngai après tout bakendeki epai ya roi alobaki nini abi bon na mayele na ngai nde bapesi nzambe atalisinga sikoyo il faut tokabola mwana wana
mais mama wana mususu kolo mwana pona ye abakite bopesa ye mwana azwa nyonso na bilamba mwana wana na makambo nyonso na kombo na ye ya Pierre azwa na ye ngai naza mwasi nakobota na nga pe lisusu. Est-ce que mama natikalaki kobota na nsima te? Abotaki lisusu bana na ye mususu, mais ayebi ke mwana oyo ya liboso ake quelque part l'essentiel n'est qu'azala envie baboma yete ezape likambo oyo ya DSMP na Imana. DSMP na Imana lelo oyo bamoni désordre eleki makasi bani même ko boma batu ko sala nini évêque Mosali na Nzambe azali ni président ya DSMP ni kikeso azali supporters lokola pe batu nyonso ye na tour na ye aye komona boye alobi que non il fallait sikoyo bo pesa bango DSMP na ba bisu nyonso na ba varezi nyonso na ba joueur bo pesa bango ngana kobota yanga mwana aboti ya ye mwana Imana yeba ke ozala musali ya Nzambe ozala nini ozana ozali quand même na ba intention na yo ozape quand même fanatique to na eloko moko okokumisa yango mais likambo ya kisi ya solo na bale po na biso to bona ke bale ebeta bana kisi mais sache bien que batu nyonso balingaka kisi te ba joueur musu mingi babetaka na kisi te oya simba na yete yepe mukuna en tant que mutu ya Nzambe akosimba kisi te kisi na ye moko c'est Jésus Christ oya ko senga na ye ke tala likamo ezabo marge bakokuta na ekipe wana nyonso eza banaka ya Nzambe mais mutu na mutu prière ya solo ezali wapi oyo Nzambe akozwa eloko na kwe koloba na bokuse ezali yango bon, le rôle de ce micro boye, il y a une manière de naissance. La présence au Balekana il m'a baillé bien malam. Nazo bana tambwe, na timusapi. Tambwe bien malam. Le leso ka bana mort, ayeba mort na simananga. Tangu tozalaka na esprit wana, na tangu wana. L'air ya président le tutala, alaka chef nanga musala. Yemu de Marabiso na Imana. Alors président grande commission. Na l'époque wana tozala nous bana mike. Bon. To comme na point to comme na lelo. Ngana Imana malamu. To diriger Imana na ba section. Likambo e comme libiso na Imana. Na rebani to lembi mingi. Trop de déception. Ba dirigeant ba to diriger équipe na biso auto lingaka mingi Imana soki DSMP soki Imana ezalega bana tata moko mama moko eloko moko lelo bakaboni pourquoi déception leki mingi déception outi wapi na ba dirigeant oyo ba lokoso ya mbongo côté ka ba match côté ka ba joueur sans que toyeba imaginez-vous talaka lokola dans peu exemple lokola ba mbana na biso ba voisin so fait club to beti combien des années tu gardes fait club tu tiens quand même ta bité est-ce que est réel okoyoka vite à Rogelou vite à gagner qui D1 Rogelou teki moi bi oh vite à Chikonko vite à gagner 4-1 Chikonko teki moi bi vite à Sarabalende 3D mais pourquoi biso Imana DSMP tu tiens vite à bité est-ce que vite vite à utiliser à tiens bibende na match ini mais tu connais pourquoi pour la nini ngana yango lokoso te beti match mususu ana ko pesa exemple mama na ngandingo telemi wana boye te beti match lokola faction to sali match ni na bango kuna 1-1 bina bango kutu ba tipsi na minute de récupération ya penalty ba kabeli bango to komi awa ba lembongo kaka ba joueur wana ba lembongo mais chaque fois bango ba leka mbongo ba sepelaka biso to pari ya kananzela na ba cité to pari na musa to pari aka oko pari bo ba lembongo bango kuna ba lembongo équipe kuna ba sepeli biso na mawa est-ce to lika to continuer wana bi pepe lobby bi balé ba to tambola nzela moko ba yo kanité ba osala nini ata ko tu mo sita mobali so ba yo kanité ba sala nini ba okabwana lokola to kabwani to tiki bango ba évoluer malamu na DSMP na bango biso na mawa na biso
toke na biso na Imana Mukuna azali président te mukoloni ndi bavota Mukuna président azo kota ndambu ndambu po biso ba supporter to lingi bon ngana ko ba président te ka Mukuna siko ya za pasteur bon match ndenge zana ndembo ndenge zana ezaka labo ezali ka makila siko ya za pasteur ako délivrer bata match yo ako bendi meglizo bon mama ezaboy za mongo ya mabonza ya bazo pesa po basura bata pasi bata maladi bata etonga siko mongo wana era zo support ako ma président va contribuer à la kati équipe siko mongo wana bazo mona passe bazo pesa badimo siko ko ekende kana match mongo wana ko kota na nite ko to ke tonga te pesa bata passe te contribuer na mongo. Bon, merci mingi na nengo tuninga boye Mukuna si atonga déjà na ki passer na ye oyebi Mukuna lelo po ayena makama Imana tanga ki na makama Nzambe otie kate tocheka tanke pasteur équipe ya Daringi donc Imana c'est Imana mutafonda ngo mosali ya Nzambe Tata Raphaël ala sango azalaki mosali ya Nzambe ya yeba kiteke na fondé Imana et ça la rakisi ayeba ki ngote mais ça les gens inspiration de Dieu Nzambe tlega inspirer ki asala équipe ina Imana ya on a sali va passer balobaki ba sango ba saka bakisi sango so aza président équipe ça c'est comprendre ko bango ba passer balobaki ba sango ba saka bakisi ba bata science mais bango ba passer ba boya bata science ba boya ba sango bata bakisi et bongo yesiko ake kota la be on a pone bon maman na ko loba bo pona ba sango ngo lobi wana bata bakisi alors siko to tepe Jésus Christ aki tabakisi Jésus Christ ça tabakisi ba miracle salaki bango ba pasteur ke ba parler mosali po église à liboso tangu Jésus Christ akufa ke ndenge likolo église ya tika ki na sawa liboso to yebi yango ko ezalaki catholique ayeba kike non ezala ngo fois sala mais ye bango ba pasteur ba critikaka ba sango o bango ba tabakisi mama ba pasteur na biso o na mboka na biso so ko samela Nzambe yo samela Nzambe yo yebi otala pasteur te ba pasteur ne bazawana oya sika sikoyo toyebi ke bakabwana kana basi na bango abali mwasi mususu po alinga mwana mwasi wana ataki litoite afani ka passer mwasi ko linga yale andimi na bala mwasi wana yale ngaki mwasi ngote tolo makambo ya Imana ngaza makambo ya Imana DSMPT ya Imana ngana za kote ya Imana po ngai to sali na so se ba dinyo tala ngai ba so mona nga na misu ba so mona nga ba ebi nga très bien ba ko benga ngai na ko pesa exemple o nga na sala na se sacrifier dikolo ya DSMP wana tanga to gi DSMP mama ebi ke match wa baka te makanzembo zolele masuda kanga bale na tolo tomisa koya ebi wana ndasimba ka bi wana ngai tamba to tala nga sumuna lero to na kata kisi wana Mole Calbert président ya Imana yaya na ye Timothée président fait club ngam na simaka kisi wana bi wana na salaka sacrifice naza kola na mwasi na ndako te nazo ke na toilette oya dalte ba toilette kala na kola biloko mwana mbala lambi mwana mwasi lambi te popi wana kota siko ba biloko yo bande ko simba wana kolala na mwasi na ote ko beta ndembo ko sala boete ko sala boete siko ozomona teke mama te l'air wana qui se dominaka na bale série wato yebi yango ezali me ekoma siko cachette ekoma ko bombana te l'air wana ngai na kotaka na terrain ko bwaka kisi yango na poto mais lelo ba kota sur na terrain te te papa Mukuna yaye ko pesa ko soutenir biso matériellement financièrement avant papa Mukuna avant akoma bongo obi ba diamantifère ala diamantifère jeunesse nae ala boxeur tant d'autres nae ala sportif bata malade ba bongo gouvernement ça na ni pour bata malade ba ministre na ça bango ni pour il faut que Mukuna ye moko passer de mboka oyo
aza mosali na nzambe aye kosoutenir biso ndenge tata Raphaël abandaki na biso yango ye papa Mukuna kende liboso moka koswa kende liboso. Tomi na problème à propos au président problème imana vraiment eleo to senga boye kokabwana ezala ngo malamu te mais koyokana ezali utile parce que point ezali moko na kati équipe o ezo bom équipe ezali point ya non hein maman ngazo ba point de vue na ngai eza point ya non ya 2 SMP na non ya imana ezali eloko moko comme non ya 2 SMP ezali mutu apesaki yango na tango équipe qui suspendi est-ce que to sengi na bango autorité équipe ndenge bazali ba se mettre ensemble so ba moni kombo 2 CNP comme mutu ba exclure kombo wana ba futa ba droit ya kafa kombo ezonga kaka imana matiti mabe pour ba se réunir pour se diviser ezali ko kabula loko fanatique ezomona ke tozo diminuer équipe de l'équipe est insensé mais yango wana tolobi ke balanda bentere te balanda bentere ya bango te ne ba bambongo mais bazala en souci ya ba sporteur moni elo to senga yango wana kombo ya DSMP elongwa parce que bataki kombo DSMP leur équipe qui suspendi na 87 yango to sengi bakota bayokana balongola kombo ya DSMP za kombo ya mutu bazongisa kombo ya imana matiti mabe basala collège de fondateurs ba diriger équipe et l'autre c'est important problème ko kabona bani pour mettre mbongo to boyango oya kipa kama kamo ya nzambe akene na nzambe oya que mama foot mama nzambe simbate parce que la foot est la satan et un problème satanique mais ngoyo on a de batika ko dissoudre biso tolingi eloko ke liboso c'est ça le tant que nous entraîneur dans l'équipe pour le moment dans l'équipe moi c'est niveau bandundu et comme le lionceau ya mangai je crois moi ils sont pour la parce que on les a soucis na biso merci maman et là on le bango ça va ma journaliste na ebisa bino vérité ya masolo Mukuna a pasteur eri aza pasteur eri kizami nazalaki na députation nationale Mukuna le grand écran pour nous finir à Kizamina presque chaque jour. Presque chaque jour, à côté de nous bandoki. Le long de nous maramba balé. Aïe bagena balé qui c'est ça là. Na balé nyo c'est ça là qui c'est ça. Bah sacrifice ça la maka. Elle maramba balé. Kizamina fingiete, Kizamina olobelo côté. Tozota le gars na musika. Aïe a diviser imana oyo. Bato belé ba ya to polana vita imana zala diviser jamais. Lelo ya okota mambo imana apika pende po akofingama akosimba kisi alinga ta okota na nganga o église te yo c'est l'église ozui mwana na okomisi apôtre ozui mwana no oyo ba fali babwa kaka okomisi nani DG ya AirTag o Yesu na imana pozwa mwana Moïse champion aya okoma nani président ya imana o diviser imana pozwa ki $1 million et pas Moïse. Tu es bignoso, tu es azwa imana. Mais aye ko diviser équipe va diviser raté. Soukane amabe. On a ébisu angwana. Merci. Nazaki imanie. To koma ba derimen mais léon na songi imanie. Ba nyoso bazo ba pona Mukuna ba maelete ba bazoba. Lelo ndenge za wana mutu sako sala musana na une équipe. Les joueurs vont bénéficier quelque chose. Mais na des rings, les joueurs des rings vont bénéficier raté. Ponini, batata o basala raté. Bazoya na des rings, bazoka ba ressources ya équipe, bango ba profiter kana ngo. Alors to boyi biloko wana. Mukuna yone ces équipe na été. Mukuna supporter le kola biso nyonso. On se va finga et talibango. Équipe na bana ngole loté. Baba so ba maelete. Biso to bende na biso to tikeli bango. Musana na bango ba continuer nango. Biso pe to tikeli na imana. To bande na biso le pefkin et ça est le côté. Compteur à 0 et ça est le côté. Bango ba progresser. Biso to lingi bato ba roya ba chambongo équipe po ba jouer ba athlète wana ba bénéficier. Biso pe ba supporter mitema na biso ta na kimia. Miko nyuso ko pola. To lingite to koma miko nyuso ko pola ko le ramite ba souffrance pour nani.
Pour nini tokoma lokola mazembe te lokola vita ndenge pa ke liboso te tozalaka biso na nsima tokona nsima na bango mpo alobi boye tobondeli toro mingi tobondeli papa wana mingi ye alobi ke no DSMP alekisa bana na ye na DSMP mpo na DSMP totikeli ebongo na ye tosengi baréconciliation ya ndenge na ndenge balingi te yango sikoyo biso tose décider parce que la Bible dit que soki bato mibale bakotambola nzela moko ke bazoyokala te basalaka nini bakabwanaka yango biso tokabwani bango batikala biso mpe totikala no problème eza te soki nakoki bakisa kaka mwa moke na problème etali imana tozalaki na imana ti bayaki kosuspendre na imana baye bapesa ngo na komba DSMP ezalaki bapapa toro bato bapesaki biso kombo lelo ya DSMP mais ti lelo biso na vie ya imana mukuna azali président ya imana te mukuna pe alobi mabe te mukuna alobi soki ya solo bozala posa tozonga bomoko boya koto imana zosala entraînement devant public devant population ya solo pena tozonga na solo boya kosenga public lokanga pe naza supporter lokola basupporter nyonso tunga mukuna boya kosenga pardon na biso nyonso basupporter mpo tokonfirme na solo ke tozongi na imana bamabe eza wapi bango balingi nini efo baya mpo elakisa ke toza bolingo baya tosangana basenga pardon mpo tomona bango na 20 mai baya na 20 mai basenga pardon tondimaki ya solo pena ke bana posa ya ekipi tona posa ke toro alongwe baya bazonga tozonga bamoko po biso na posa imana ezala bamoko tolingi te ke tozala na DSMP lokola dragon ndenge koma. Merci beaucoup maman. Baya na 20 mai tomona na 20 mai. Suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba supporter balobi ndenge bazolela ndenge équipe na bango ezaki bamoko komona pasteur mukuna koti équipe kabwani. Donc bandeko balobi baleli bino moboyo ki ba commentaire na bango nde ba pesi ba doléance na bango vraiment ça passe kaka pasteur mukuna kaye wana pasteur Kizamina akomaki député pasteur ki mukuna alekaki na télé abande koloba o pasteur Kizamina akokiko ko postuler te wana eza biloka mokili eza ya politique bango bazana manzambe fo bazongela cher mais ko kamwa lelo pasteur mukuna yepa koti na mokili ya mokili kutu o wapi ndembo wapi oyo sacrifice ezalaka o bango bazote yake sacrifice ezalaka mabe me yake kota na ndembo place oyo sacrifice ezala place o makambo ebele ezalaka place bikile ezalaka eza passe do bato baleli bino moboyoki donc ce moyen ezali ngana kosenga na respect nyonso o na pesaka pasteur mukuna azongela cher atika batu oyo esengeli ba diriger l'équipe wana ba diriger tala kaka ye aza mutu teke akoko diriger be donc ba match quoi et ça malamu te tala ye mutu na nzambe ngakuta féliciter makasi po en RATR ateya ne kuta français te comme alobaka ke aza congolais abotami na kati ya Congo faut te na lingala elo panga na sepelane ye pe ateya na lingala boya no français o anglais o a interprétation d'unité elo panga lingela kae ya ngole me ya kokamwa soki ye azokota na kati ya mati oyo bakota bala boya mort bakota ba makambo ebele na pesi merci na Patrick Nsala yem tazuba image oyo na pesi merci na Gidi Bisengo toujours yem tawa coach na biso na pesi mbote belé na Christian Disu number 1 pour la nité Flori Bale Komboso pour la nité David Olito pour la nité Picho Pacho Asota Likonko Esiko Zali na bosani yote Cliff Nzuzi Ndombe na bosani te Esiko Zali pour la nité Philippe Kutusonga Esiko za en Espagne na pesi yo mbote belé na pesi yo mbota trop na pesi binones bolandaka biso na www.congolokolenews.com na pesi yo mbote mona na sima na reportage mususu merci.